Donc selon leur propos, mais oui, parce que la polémique. Nous on veut pas de polémique. Torozon ça peut réponse T. Bo finga biso, bo provoquer Torolo ba rien. Torozon sa réponse T. Voici la boto là. Le candé nani ya kombo ba chimanga za susu biso ki ba misa biso. Na za ki bande ko na wani na vendre. Avant to bande mission, obete la biso histoire na rolingato. On lance message moko na bato barotala yo. Peut-être bato mususu ba okanisa oye ko lukambongo. Peut-être bato mususu ba okanisa oye ko sambusa jibe tope bato bana sima na yo po sambusa yi. Message nini oko pesa na bakonja mboka ba olanda yo sikoyo na ba musicien ya Congo na ba mama na ba papa o bana bana basi lokola yo na bandaku na bango. Message na yo eza nini o meko sola na caméra o sola na bakonja mboka nyonso na batu nyonso ba otala osiko avant to bande émission na biso. Message eza ke na Brinette na ko sambusa présidente. Na epe ko luka soki mbongo to loko nini te. Eza ke no vie na vivre na difficulté. On a zoloba eza histoire vraie comme ngai. Na l'équipe on a le contacté parce que nzamba kala kazo mona. Makambo na zoloba eza makambo sale ni la vie na ngai. On a moni. Ndia on a zoloba parce que la bomba qui on longtemps tant moulai na patienté pendant 7 ans. Si ce qu'on a mon solution était pas si l'équipe de na ra uluka ya Sandra. Yanjora na makambo azate ngamo ko mutu na ra uluka ya Sandra lina. On a suka ki na lembaki. Ya ngunu na yaki uluka ya Sandra lina ngamo ko na benga ya Sandra. Ndia Sandra to ekuta na bango. Ndio to kusulu na Sandra. Ngamo na pesa ki donc na bete ki makambo nyonso zo komela ngala e komela parce que bazako mona nga susu te. On a mi bomba ki na mi kanga ki na batela ki image ya président JB. Na batela ki image na ye. Et quand on a zaki na kati, azana kati na kotala mwana. Respect. Na respect na ki ko patienter. Mais patience na ko na suka na lembi parce que je souffre. Je dois souffrir. Quand ça il a ngata na 1000 francs pamba te. Et comme tu à niveau tata moi si Argentine a commis comme menacer na ko bamanga bilinga parfait na na valeur te ya magaliti to dabulisa na 2 fois. Pour na nini pour na kitala mwana nga. Mama Nies Lusambo a tomboka ya finanga na kiwa changa manjaka. Tout wana parce que makambo pas comme ko botela ngaka ba makambo mona lobi o nga na lobi bagalia bala kate comme ka makambo ya lokuta na yibito. Ato se défendre. Bazo souffrir, ba faire souffrir ngaka. Donc makambo tellement na bomba ki ngo trop de na bité na ko bomba lisusu président parce que président zo lukande azo lukaliwa na ngai. De na baina ko bomba lisusu makambo te. Parce que souci le kinga kan nazo konda santé na ngala susu yanga te nazo ka konda. Bato bazolo baki nazo kosa. Ba otata santé na ngati. Si ya sope nazo kosa. Bati na ba micro ya na ba rumba landela. Batuna. Nazo souffrir, président abomi vie na ngai. Président baby si vie na ngai. Banda na âge ya 11 ans. Président azali ko tianga misapi, Dieu est juste. Nzamba zo yeba ki makambo na zo le besa makambo solo, même président yimo ko sika za yebi. Abanda ko tianga misapi na âge ya 10 ans tina ka Zambota. Président nani bato boye. OK. Ya rai na yebisa nga Zambota yebisa ngai. Ndenge poza tianga misapi so ina mevi ko loba. Na mama na biso na ndako. Ba ko kangisa ngai, ba ko kangisa président, pe ba ko kanga ye moko na bomba secret. Tellement la pena na ki mona muke na à l'époque na bomba ki na secret wana. Pour na banga ba ko kanga ngai, ba ko kanga président, ba ko kanga pe ye Zambota. Siko na makambo nyonso komedende na tikeli o micro caméra boye pona o s'adresser na bato ba Rolanda yo. To kota na émission obetela biso histoire na yo. Mais soki président Fatina mama Denise ba otala yo siko o senga na bango. Ma Denise, oza mama. Ma Denise, nous avons son mona. Nous allons souffrir. Pour ça peut s'arrêter à $1. Comme on a zolo ba nzamba kilo la témoin. Nous allons souffrir. Pour ça baby si vina na mama Denise kota likabo. Na la famille pauvre mtoko sunanga zate. Ah ouais. Ah Denise kota likabo. Pour faire une solution dans ma capacité.
nazala makasi te na kolobela ngai moto akolobela ngai aza te ona ekoluka esangalina ma denise uza mama oza mpe na bana basi kota likambo na ngai nazala moto akolandela ngai likambo te nazosouffrir na patiente bana 7 ans nazela mpo eza sunganga mais ti lelo mpo eza yembanga na telefone te lelo komomonanga lokwa salite moko boye akotala yango susu te mais ye moto abebisi vi nanga banda na age ya 11 ans abandaki kotianga bamisapi nzambe oyo te esika azali ayebi parce que moto azali komemanga epa président bakokosa ngo répétition ezali bazwi ngai toke kuna wana président à l'époque afute na booking na chambre prise nzambe oyo akotisanga na chambre prise prise abandaki kotianga misapi ti ere ekoma na 13 ans na lokoli 2e na age ya 13 ans zemi ya président esika président jibe mpe nazali ayebi makambo oyo atindaka chauffeur na ye papa asaki lutunga ayaka kozwa nga na sitale presque na ngona baperiode te bazaka basui likambo ezali nayebisaka zambo oyo tana bombelaka mama ya biso ndenge président jibe aza koyebisa ngai azoyebisa ngai ndenge wana sikoyo naye koyebisa président ke naomona baperiode te nde na reglaki naomona so na oregle te po azali kotuna ngai oregle nga nayebisi te na regle te ere nayebisi na regle te ne président jibe atindi chauffeur ne papa saki lutunga baye bazwi nga na motuka na mbo bamanga na hôpital kokoko akomisanga na hôpital babetanga tonga na lali après mama namona komolobaloba ko anesthésie nalamuka boye namoni cantine ya makila papa chéri alongisenga zemi na age ya 13 ans 2 fois argenti pia na wana boti aza 3e mwana nde ye kobotama na nsima mama biso ayebaka teke nakomi déjà déverger aye koyebake nakomi déverger à partir ya zemi ya chantier après ya chantier susu nazwaki suzeli mosusu naye kolonga yango lokola 3e ya président Jibin Piano na lokoli mibali na age ya 13 ans moko na boti Argentine na 15 ans ya suka wana nde naye kolongola yango nde mpe banda wana mpe makambo ekobeba président balukela ngai soki nabenge molongo pesanga mwana na ngai akoma kosenga mwana no na 7 mois napesi mwana na ye mama bango azali kobokola ye makambo nazoloba bango eza ya solo nzambe témoin président ye moko mpe esika azali ayebi makambo la naissance de l'enfant, mais ça réclame tout ce que l'enfant a vécu de son enfance. Assume attouchement à l'argent, quelqu'un va sortir, va m'issaper, quelqu'un va sortir, ce sont le vécu, oh, moi, je n'ai pas vivre. De Yangoana, oh, puis donc, comme je suis allé pour Tala, pour ça, mais ma combien pour Tala, c'est qu'il y a parce que jusque-là, il n'y a pas de prescription par rapport à Makambo et Salima. Très bien. C'est ce que je suis en train de dire. Pas même à l'influence, n'a pas fanatique, on va s'obima. Ils sont là. Ils vont encourager les bêtises. Très bien, maman colonel. Très bien, maman colonel. J'ai entendu sa soeur dire qu'elle a du chèque. C'est regrettable. Vraiment. C'est regrettable. On a un chèque. Très bien. C'est vraiment regrettable. Alors, si on a la bataille comme ça, on va dans la photo. Posa constant la life, mais bon, ça fait posa la barre à base. Posa la photo, le long, l'objet de Karakuna, ma bibane, la bilo Boswaka. Le pasteur, la bilo Bachara, la bilo Missa, posa la femme maquillée. Voilà. Très bien. Parce que ma père, on doit réclamer les lots. Nous avons réclamé pour la finalité. Nous avons réclamé pour tous les enfants qui sont victimes de ce genre de bêtises. Bravo, maman. Dans le domaine, il y a théâtre. Dans le domaine, il y a Makamba télé. Nous avons réclamé pour les alliés Congo, justice pour la maladie au Congo, il y a Mickey, il y a victime, il y a Milokoana. Très bien, maman colonel. Ça fait 9 ans que nous avons j'ai vécu aussi capable de papa la balala kabango ba donc balala kabanyes na bango d'ailleurs il y a eu une image de l'Europe sur laquelle il y a un année qui va marquer. Oui, exactement. Tout le monde a vu ça. Vous voulez que ces gens de merci na bato bazo kabela maman colonel ba cadeau pour baza d'accord na makambo oloba ndeko nanga autorité azoloba makambo l'a été partagé.
soki mwana wana azalika kocontinue eloko wana tolingai koyeba plus tard ke soki nde moto bandai kosimba ye parce que mikolo ntango azosimbe akopesaka raison naosimba yo mpona napesa courage nazosimba epuis ekotikala motu na moto mwana akanisi kende. Je vais vous parler d'une histoire oyo eza vécu na biro nanga mwana papa na ye azobima na yebisa bina mboka na biso soki oboti mwana mwasi yo moko faut déverger avant ke mobali amona ye moko papa nde kodéverger ye. Mwana wana akotisa wana motu na bike na mboka bapapa na biso papa nde moto akoki kodéverger ekosala ke retrouve na situation oyo mwana akoki 18 ans papa badi koabuse na âge à 10 ans mais akoki 18 ans aye kosutuka ke makambo papa alobaki eza nango te lokuta na âge à 18 ans. Vous vous rendez compte que posez moi la question depuis kala mpona nini olobaka te on ne peut jamais eloko mutu eza interdit na domaine na biso intervention ezali kopose motu depuis kala olobaka te on n'a pas ces droits. Franchement on n'a pas ces droits. Toza na droit poser question na mwana te kofundaka te po nini. C'est pourquoi législateur ntango apasai kotia prescription ya molai to mpe kozanga prescription parce que ayebeli ke eza likambo ya motuya pourquoi lobango il faut réfléchir faut réfléchir eza kotala image na yo ndenge kobeba eza lelo mwana na azali lelo image ya kobeba pour tout le monde parle de ce nom nyonso azotraité na modèle na ye mosusu akotraité échec mosusu akotraité mais quand il faisait plaisir na bafane kotafingaka ite à l'époque toyebaka kozwa la part ya bon côté tozwa part ya bon côté totika fanatisme totika sentiment totenaka compte ya badouleur o mama moko akoki koyoka to mpe douleur o biso tokoki koyoka mpona bana na biso tosalaka te so eza mwana moninga nde tomoni yango mabe non vraiment eloko na kosenga kaka yango wana. Mama colonel mutuna mosusu ezali bazotangama mpona bajoueur mosusu bacarrière ebeba ka basoupçonnaki na viole epuis après kozala soupçonné na suka nango baye kotala ke ntango mosu ezalaki fo ntango mosu ezalaki nini normalement toujours par mesure de prudence pour mesure d'enquête moto abengama mpe asambaka ase justifié pourquoi epa na biso bakomisa yango grave pourquoi bakotisaka influence na biloko nyonso ekotokota te nous sommes en train de continuer avec la procédure tozo continuer la procédure et la vie a ses avocats qui vont suivre la procédure donc on va faire ça comme ça totala ndenge nini ekotambola. Merci maman colonel. Maman colonel, merci beaucoup vraiment d'intervention et puis na ko répondre biso en tout cas mutunyo soit en ligne à sepeli na façon de parler à maman colonel mais mutuna ba mitune zalito le kasuna deuxième mutuna na biso na ko sinale bino tozo solola na maman colonel Mimi oyo ba koti sikoyo boyebite tozana maman colonel Mimi oyo azana dossier ya Brinette dossier ya Brinette eza déjà na maboko ya l'état mutazana dossier oyo maman colonel Mimi oyo boyebi s'occupaka na makambo basi atalaka basi oyo bazolela eza na makambo bele ongai na selaka ba émission omona mwasi moko na Kongo azolela lisungi et tout na benga kaka maman colonel Mimi to paye moko soka tali mbala moko mona ebisinga papa lianzi pesanga numéro ya mutu wana asengaka na mbongo te asengaka na makambo bele te ma aidaka bato bele na Kongo bato bayebi okomona kiti azwi dossier na yo atelemi atie bacarburant na ye disposer bapolice na ye bake bazwi mutu abasambisi bakati mutu bato ebele bayebi intervention ya mama Mimi en tout cas kola pambola ye nakosinale bino pendant que autorité aza en ligne tokoyamba su mutu te yende aza invité spécial soto silisi na ye akei après tokomi kozwa ba intervention ya bato tokoyi ke ye azoloba yo mati ozana ope eloko bakisa te mokomi kaka bongo yo colonel pourquoi salaki boye te toboye eloko wana asa autorité ngam na bengi ye po tosolola na ye à propos makambo ya dossier oyo ya saisir na maboko parce que toane kolela tozoluka lisungi po ba saisir dossier oyo colonel a saisir déjà dossier oyo voilà maman colonel par respect mutuna musu tozo tuna ezali boye en tant qu'autorité ozana dossier oyo ndenge olobi ke mwana azolakso ba menace o bazo menacer na ba téléphone et tout ba menace wana siko parmi par ba menace obino bozo mona to oyo moni autorité est-ce que sécurité nini oyo bo assurer déjà mwana parce que to mona ga awa na mikila poto na kandeti ya mwana oyo akoza non sécuriser par rapport ya ko éviter danger moko boye ekomela été mais est-ce que bino décida lobby ce que boya eya a préféré aya ko déposer plainte na yepa nanga OK na inde musalo police pesanga yango wana na la police inde musalo police pesanga yango wana donc que na ma bazo ko mason na inde ce que ozoka te so ezabi ya liboso e okana te na ebite soko zo ti appel mais siko to yoko bien donc na lobby
La fille a fini par, la dame, actuellement, parce qu'elle a un major psychologue, elle a fini par prendre la décision d'avoir pour la fête d'aller de manière officielle. Mais moi, je vais demander seulement aux gens. Ok. Ça va calculer méga beau d'acquis. Moi, n'en ai que conséquences. Moi, n'en ai mon junior au vu au sud de tout le monde. À mon ligne, il va m'attirer dans le podium, il a 11 ans. Ok. Donc, faut faire la Mikanda, elle a déjà auto-vérifié dans nous. Elle avait que 9 ans à cet temps-là. Alors, ma m'attirer dans le podium, il a 11 ans, je suis à ça. Et c'est elle qui a vécu tout ce qu'elle a vécu là, par touchement, c'est elle qui a vécu ça. Mais elle a vécu ça, mais Azara qui n'a pas pouvoir combattre parce qu'elle n'a pas vu manque de moyens, tout ça. Parce que pour la banque de Zala, c'est normal. Pour la mission, ma famille pauvre, ma famille africaine, ça se passe toujours comme ça. Pour tu espoir pour lui que moi, non, on dit on peut sa mission. Donc, comme il a obligation à supporter, on y a surtout écouté. Moi, on a les loyaux, parce que ça, il est ma calcul, on s'en va qui n'a 30 ans, 11 ans. Mais notre problème, c'est pas pour Bota. Notre problème, les attouchements qu'ils ont eu. Je rappelle aux gens qui sont pour un enfant. Parce que quand un enfant est touché, quand il y a eu, ok. Alors, comme un majeur, t'as commis un monopole, il y a besoin de questions, il y a une fouille dans le camboyo, ma parent n'a pas géré. Voilà. Tout le monde a pas parent, la biso est africaine. Il y a qui beaucoup accepté l'arrangement, ma fait si un beau, mais cela n'engage pas l'enfant. Et quoi engager l'enfant, parce que papa va se jouer dans le bilo pour eux, ma fait si moi. Mais le choc qui est moi, c'est l'enfant qui en souffre. C'est l'enfant qui en souffre. Mais quand on doit comme on réaliser que, pour certaines raisons. Mais si on réalise que ils ont copié sa matin. Merci. Ils ont droit d'ailleurs. Ils ont sortie médiatique. Mais il fallait monter pour battre comme ils sont contrôlés. Comment est-ce que la mission fonctionnera en Dengwana? C'est la même chose que j'ai vécu à l'époque des pasteurs Foulani. C'est la même chose à pasteur, l'autre pasteur. Chérie Nana Mwana Tsuba. Oh chérie. Chérie yo yo. Oh chérie. Chérie yo yo. Oh chérie. Chérie Nana Mwana Tsuba. Oh chérie. Chérie yo yo. Oh chérie. Chérie yo yo. Oh chérie. Chérie Nana Mwana Tsuba. Oh chérie. La père de famille n'a bloqué Jibé Piana. Pour n'a pas violer mon abattu. Yo Jibé Piana. Aux assassins. Tu blagues avec moi, la boxe aujourd'hui. N'importe allé à wa, n'aille na kuluka famille wa naji. La bengo Jibé Piana. Pour n'a pas défenseur yaba mineur. Que nous pour n'a pas passer la défense de ba mineur. La bengo na kumulo Jibé Piana. Tout na yo sala tala ko na se ya bangi na se ya zododo tala ko vile mo na ba boma na bengo Jibé Piana dans sa défenseur ya ba mineur na kokota na association où ya ba famille ya famille ba viola bango na kokoma l'autre fondation na yo kokoma et kokota sa kombo na yo Jibé Piana kena ko funa comment aujourd'hui la fille a commis des amours azana na droit azana temps ya mfunda ye oui oyo ezali dernier année na ye yango oyo soki ano eleki de ezaka toujours 10 ans azana temps 2024 jusqu'à la fin azana temps ya mfunda ye to bakanga ye baarrêté déjà nazwi bavocat nazwi déjà bavocat naza na 3 avocats nazwi bango otosala pouvoir Jibé Piana okozala arrêté pour un viol. Ozala ba fracture belé za na katwa. Fundanga na ko da mo se présenter. Soki Congo a autorisé ba viola ba mineur, je serai arrêté. Mais ce Congo a autorisé, c'est toi qui vas être arrêté, monsieur Jibé Piana. Violeur. Okokangama. Tu es assassin. Moi, ok, qu'on viole, moi, on est à 14 ans, on vote, il est ici, moi, on veut que c'est bien, moi, yo, mais c'est Jibé Piana. Oh, merci. Fais gaffe encore, tu vas voir. Vous allez arrêter à l'extérieur du pays. Pourquoi? Tant qu'on a eu ça, Jibé Mtunaye, et ça, la bien. Et le robandé, les sous. Aboti mwana wana nga na âge ya mwana wana 25 ans abali déjà ko fréquenter maréchal Mobutu
tabandi kofréquenter bachef de l'état africain mosusu ka age ya mwana wana na age ya mwana wana bakisaka 5 à 30 ans na asomaki deja masuwa na age ka mona na mwana moke te amokolo c'est-à-dire que petit moko talaka moto azomela tumbako moko na kala babe yango zaire zaire poliso ko beto kaka na mutu dega père na bane ko mela ngo ta babani wenge père na bane ko mela zaire zaire bona ko mela tumbako. Il faut arrestation dans l'immédiat ya JB asali suni a viola mwana ya 14 ans pe baboti na ye mwana likambo mwana tsuka ok na kosenga na ba jeune fille nyonso ya 14 ans 15 ans 16 ans na komobilize bango bakela kovanda liboso ya lopango ya JB soki JB ake makala te bana na bakolongwa te ezali infraction grave ya Laurent te soki ezalaki kofi anoki mokili ningani biso mpe bato ya kofi tokolala te mwana nyonso ya 14 ans bana na ngai banyasi na ngai bino nyonso na kopesa bino dati kaka na voix ya télévision oyo bose mobilize liboso ya ndako ya JB bolali na balabala bokolongwa te tokotikela bino basikre bamapa tout ça te mokolo JB akokenda makala et puis condamnation neti tosengi na gouvernement congolais 30 ans de prison makambo il faut CPI oui makambo il faut CPI akota yango JB aza ntoki JB aza assassin JB comment que na kozwa mwana ya 14 ans oke kolala ye mwana ya 14 ans JB oza ntoki JB nga na ko défendre parce que naza père de famille na blobino action. Émission dossier, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un monsieur que vous allez découvrir tout à l'heure, Ezali Papa Bruno. Papa Bruno Azali Nani. Papa Bruno Azali Papa ya Leko Nabiso, danseuse Nabiso, au Tobengaka Brunette, Monantsuka. Le Tobengaka bon na BCDG. Papa Bruno Azali, père biologique. Après sortie médiatique, enfin, Papa Bruno a mon ami pour recadrer certains points que Zongi Samakambo, au Ezali Kolobama, concernant mon ami. Papa Bruno Mbote. Papa Bruno, tu es toi, il va nous donner beaucoup de Yoni Zali, mon boti, papa ou boti, Brunette. Maman n'est comme on a été à Brunette. N'a fait ce que comme la Brunette. Donc, on a dit à comme maman. Bruno. Brunette. Les gens, les gens, les gens, les gens, Bruno, comme on a dit. Brunette, Azali Mananayo. Moi, on se rappeler au Botamé, à peu près dans l'année. Nabote juste en 1996. 1996, de Oboti Brunette. Brunette, yo naye, on a pas boire na mwana mukawana na nini parce que yo na yo uzangali amazali un soldat. Na tendaka bitumba. Leo na ke bitumba. Naye na ekuta. Na tika mwana muke na ekuta ye nako. Aboti. Yo zondi aneni kendaki na ba aneni na ye zongawa. Nakendeki bitumba na ba 1900 99. Ok. 99. Après comment on a fait que la 3 koya na ye na ekokuta l'air na bandi koluka na kutani na noko ya ye